Sudan Ziboza lokumu ya bana nzambe. Uye mabezata yemba yango, mabezata. Mais ba chrétien tellement to ba hypocrite. Azo mona so ayembi ya moninga, ondria fuli. OK, mutafula ya nzambe. Vous voyez? Mutafula ya nzambe. Oui, na évité ce basé bilio ya bongo la mitema, balaki bamba mise mondaine. Lelo basuka bayaka bana bino ba pasteur. Donc bazala na poche moko boye bazala ka soka vandi bayoka ba chanson. Au-delà de tout to pensaka. Mais baye baka un jour chemin de la croix. OK. Bakoya ipa ya nzambe. Tukucha bango maboko. Bakobongola motema, bakoya Jésus Christ Seigneur son. Comme Seigneur et Sauveur, bakoya. Ayedi. Et puis babanga nzambe makasi bomona bangwana. Et puis bango pe basala ba don ebele ko leka ba serviteur de Dieu. La mission profonde au monde. So tel pena bien la plupart bango ne basala ba don ebele ko leka pasteur ebele bango. Soi-disant servante de Dieu. Joël Kabaselo Zalaka mwasi ya mbwato mwasi ya moto ya mokili ndenge nini mbwazolembola yo boye a Joël ayuya yoye mo Joël a Joël. Et tu te rappelles qu'en 2021, ils étaient avec la bonne à la maison. La bonne, elle n'était pas quelqu'un de bien. Alors Dieu révélait tout le temps à la prophétesse dans les rêves que cette femme n'est pas une bonne femme, elle est dans des mauvaises choses. Mais la prophétesse, elle priait, elle remarquait qu'elle priait, mais elle remarquait que cette femme, elle était toujours têtue. Et elle s'est dit qu'elle va changer de stratégie de prière. Alors, chambre moko jour moko na bi non Seigneur to komi minuit na sambela ndeni na bibo na sa spectacle na kati bilamba nyonso na tikali nu na kati ya chambre na mona sko grande sœur na ngatu ngabi Jessica wana zo saninga bi na lingi na invoquer nzambe siko Chiko sko bon ngana kangi na ngamiso tanti Jessica komo loka nganga bi non na loki yote na ngisko na banda nde ko loka yo na salle lié prière pendant 3 jours nu na chambre ni wana zate na analiputa ni vraiment na otambola mon père na chebo mon na sali nazo changer na ba position nazo saka vraiment na bi en tout cas cette fois-ci loba kenzambo no belela azamwana motote Boa sangai abongwa ni pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babako la kima futa na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli oya mona na katempeni mama kandelobi Kolebe mapapu masobe mafuta Toko kesitana longo na nzambu oyo mabenga na makomi. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue chez Nazaréen avec la princesse de l'Éternel, maman Tiffany Mokwa. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Jésus-Christ revient bientôt. Le temps pour moi de retourner à la régie. Si possible, prendre un élément pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on se retrouve tout juste après. Je nous signale que je suis avec Papa Mbongo, mon invité de tous les jours de chaque instant. Il est déjà là. Mais je lui dirai bonjour après cet élément. Régie à vous. Ema consolateur, mitema ngoto memelio, etondawa na masolo ya kat, yakananu, bandananu, yokananu, losambwa basantu, bofelawa,
makambo akati kolotangelanga makambo eza na motema mpo bato bakotanga te nakomi na suka Yesu ema ya Yesu mon ami intime ya ye bolingo na ngai oya motema ya na yo masolo ya kati na betela yo yaya nzamba ba retraite na ngai yaya nzamba ba zamba na ngai yaya oya lo sambo na ngai yaya nzamba bolenge na ye koluka yo na matina ngomba pona koluka yo yondo benga ngai ya Yesu na ye koluka yo nakili biloko ya pona koluka yo yango na bengi yo. Mouba Mungu iko wapi mabe nzambe za wapi. C'était m'a fait plaisir énorme à Nekab, ma sœur de Plésissa. Ah, Papa Guy, là-bas, la maman Lauriane, je vous salue de loin, mais près du cœur. Pourquoi pas maman Made Kebani depuis Londres. Que Dieu vous bénisse. À tous ceux-là qui nous aiment, que le Seigneur vous bénisse. Maman Myriam depuis la France, Shalom sous-sol. Nous vous aimons beaucoup. Je regarde déjà Papa Mbongo, Guy, Shalom. Shalom maman de l'Éternel. Bonissant. Bien la princesse. Yo nga bingo su Papa Guy Mbongo. Papa Mbongo apamba. Papa Mbongo de l'Éternel. Merci beaucoup Pesana ba bandeko mbote. En tout cas, nazo pesa mbote nga mingi na bana na ngai. Pesi Mbongo no Boli Mbongo, Mervedi Mbongo, Christian Mbongo. 3. Junior Mbongo, 4. na nièce na ngai Alfima Mbweni na pesi bio nyoso ba mbote. Bazana 4. Ouais, 4. OK, kala mingi tozo ba ça peut déjà na mère ndako moko. Oui, bébé Amiyo azoya. Amiyo. 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 Merci beaucoup Papa Mbongo. Mi kolele ki moi 2 jours 3 jours to mon anité. Bon oui maman ne ezala ka c'est biso to consommer. Selon bima boy papa OK wa bon. Moi ma bena trop ezate mais obligé ka. Vendre ka ndako. Parler kaka. Chombo ka to fina kaka. Otala ka mama. Otala ka mama malgré. Mais biso ko dimnia. Oui, maman na sali consommer malin. Mais non, au moni moral biso bata pasi. So sali kamba pasi moral ezala vraiment likolo. Te yo mbongo. Yo komelo mbongo. Bien sûr, au moni mbongo eza kombo ezali. Mais loko sali na ba effort perso. C'est-à-dire litanga sans mutako la 400 500 azate. Pour ba msusu babala toyoki bapesaki 304 biso mutu azate. Cheka nzambe en épreuve na mwasi na mpe famille nanga. De moni ilega nzoto tele pe na fond. OK. Fond pene kitina lingaki na sala ngopo honorer madame. Na honorer ka madame po. Oso honorer pe yo mo kwa wana. Na longola pe ba nyongo ba pesa ba mbote ka ba boye ba nga pe nga funa kota. Na liste bato apesa mbote pe. Bato ba bali nga pe na koti 2024 nga pe na koti. Donc koti na 2025. Ezala ngo pe gravité. Ezala gravité. Rien, ezala moto yo lingi. Bo bato balinga ya katovana. Baba sala lisomo. Basala lisomo libali ya kitoko so bali honneur wana non okota ba otane wakuta ya kusakana te donde naza so mukona so lingo meka wa ba oganga mbongwe basala nga nzembo makasi mbongwe bongi na ye papa mbongo alu so na vandi boye ngamuloki nzembo wana na bouger ba na bini osaka charisme ka ya meka te so na concentrer bato ba frontanga na mabala aya balaka te ana mbongo te. Moi, on m'appelle Mbongo. Pour na bala. Il faut na luka na simba gwa. De bataka demi lupango. Rien. Na obala kaka na mama. Wana zokota. Blague te. Teni nde teni. Alataki makasi ko meka te. Makota. Ya ko meka kutu te. Ya ko meka. Même na commune. Bilo belata maki wana. Prince Mania. La pesi yo mote. Masa na pena direct de Panama. Adi mon cher yo la tabilo wana te. Zelo za ba pièce. La pièce est pene kiti religieux kozande likambo religieux za matata même bandeko bazao balata kabo ya mokolombo za biloko makasi komeka te trois fois changer te nga na changer te nga 3 fois tika moko elali balali moko wana kaka nde ezala terrible moko wana balali eza blague te donc yango lisu moko eza pe kalaté na mois d'avril là kalaté ma mutu fait vidéo non lisu moko comme talali non changer 3 fois te
na la taka mbala moko dina ku classer nebi yo pozala caméra pe ozala so ye tango ta ba pièce noko bana kolata l'éternel na bigo vérité noko merci beaucoup, c'était juste l'ambiance et l'introduction de cette émission. Mais papa Mbongo, tu as une image. Ah, mais avant tout, tu as une image. Est-ce qu'un musicien profane a joué la penza? Oui, Aoyemba la nzembe, Aoyemba. Aoyemba nzembe. Aoyemba, ba musicien profane ba na deux casques. Ah. Ba na deux casques. Aoyemba la nzambe na normalité boye, na corps vrai, Aoyemba la nzambe ça problème. Sans ça la pratique na ye, Aoyemba la na ye. OK. Aoyemba le problème. Akoyemba pena musicien chrétien. Koyemba nde nini bakuta na bayemba. Bon. Koyemba neti ya bakutani be bayembi ba bengani bakoti studio pe bayemba ah te simbate bazon ça 2 mètres à la fois bon nani na ota no vidéo oyo otandi ko concevoir yango régie avant Merci Papa Mbongo, tozongi na plateau, motuna na biso ezana analyse na yo, omoni wana ndeko na biso Fally Ipupa oyo aza ko fêter makambo na ye ba musique na ye mais na fête wana ninga osana batu na staff na ye ya ko kamwa eza kutu ya ko trikete o ba signala kite du coup mbala moko azwi nzembo ya papa bana abanjo beta yango yo pona yo elobeli yo nini ça non analyse avant mituni bon omoni koyembela nzambe ezalaka na deux dimensions motant to sambelaka na kati ya losambo Saint-Esprit akoyi koya okompe boyemba okoti na adoration boyembi alors bamusu bazali pe aza exemple na bar botoke na pe bazwaki ba bar kala mo pe bachipe nzembo ya Marie Misamba ba bila na bango bon natalaki évidemment na ndeko na biso Fally mais pona nga na monaki yango eza penza azali ko dorer pena nzambe te c'est-à-dire asalaki on pona ko se plista mukolo nzembo ezali pona honneur ya nzambe te asalaki on pona honorer ba staff na yeke yepa yembaka bia zobaka po ba boka mini bambwakela peta bwakela mutu moko mbwakela akotika na lwenga nzembo wana abwaki mbwakela mais pena te kazo yembela pena le vrai dieu ezali bongo te zaka sentiment moko yaki abandi ba ngapela linga nzembo wana fort na linga ngo mais obi kezongi sur actualité ba tenir sur comme ba page ba bi le roi papa lobi déjà que nzembo eza mystique Dieu aza mystique bango ne soit zongi na ba challenge eza une manière passer la promotion na makambo nzambe est-ce que eza le sous moto eza vous trouvez en ndenge bon place wana na le sous moté obi que parfois obi que mbanda ndeko wana bimisela nzembo wana c'est un pasteur aussi abimisa nzembo wana là mususu ba chrétien o bazala célèbre bazwa yango te basenga ta 2 ou 3 personnes bobeta yango eza nzembo kitoko omona lelo mission chrétienne o ayebani po azwa ta nzembo ya mission chrétien oyo ayebani te asenga ta na bato andeko na moni a travailler bien bozwe loko na ye ezaka bango na bango nous na nous mama Tiffany yondo bosani ndeko na biso héritier ayemandi mon frère Patrice te na lobi ba mission chrétien entre eux mission chrétien mo munene azwa nzembo mission chrétien mo bandine ka lelo biska album ne lelo ya zwi yango osala ngote abi na bato ke bozo bo consommer omoni ba otomona ba musicien mondaine bakipaka na bango te pour to qualifier bango nire batabakisi nde tomonaka bango alors po ayemba nde chanson religieuse et otufe lango ete mais siko oyo ya biso ba chrétien pazo ya moninga aomono nire éliminer po eza lango bongo te suza nzembo za lokumu ya bana nzambe boye mabeza te yemba yango mabeza te mais ba chrétien tema to ba hypocrite azomona so ayembi ya moninga
On dirait à foulier. Ok, moutafula ka nzambe. Vous voyez? Moutafula ka nzambe. Oui, na évité ceux qui va coquille. Un jour nazo, je crois na bandaki ko répète ko ta place moi je crois bien. Alors na croisé, na évité pas ce peuple pas chrétien pesaka. Na croisé ndeko na biso Ibrator, je ne sais pas si oyebi. Ouais, na croisé Ibrator, nga kutu na mona ki était. Na biso yo azaki na bateau. Mais du coup alobi oyi ka ganga ninga ganga ki batu tout bazaki wana eleka artiste na ngai na linga kayo mingi eza yo ti yo nde mtemba nde momo tindinga bi oui ezanga abi ma sœur oyi ki aye wana a se déplacer aye to yambani apenga mbote alobi na ipsa bino na linga kaser makasi mais est-ce que pas ba chrétien peut to ko moi pe ke messia moko ya très profane aye chrétien aye bani penza amoni pe mwana mwa utobi masika aye pa bi na lukaka yo za pena musicien na ngai biso to ande bana nzambe faut vraiment de biso de total ça est-ce que ça lelo moi le sous featuring de chrétien na chrétien po bas sanga na beta featuring o ka pena o ba asing ninga ya. Parce que si on t'a dit que c'est qu'à considérer yo, azo baké, à respecter soit ta zone di malika boza na. Moment pa mutava ya so senga yo pesa nga $1000. N'est-ce pas ça on mbala mtu 30 secondes pesa nga $1000, pesa nga $1500 bo bani débat wana na 1500 dira na nzembo kaka moko yemba pe parti morceau. Pesa nga seul muto parfois moi je peux témoigner papa Henri ne m'a rien demandé. Mais papa arrive vraiment c'est ngangé l'autre. Moi la plupart ne tchandimbo na otopinza. Na bien ande romo bena moi na ptinda ba kinba luka to babino a $5500. Voilà déjà bon nzambe zate. Voilà déjà bon nzambe zate. Mais est-ce qu'on a ngina to point ni nembo jija ba profane. Bon, ngai on a yebaka jugement d'abord, jugement dernier, moni ko juger au biso kanisaka eza o ya nzambe te. Alors, ceux qui trouvent que tu juges ba mise profane, na habité dans la sens nini. Na ijara bango te. Et puis il faut boye bango bino ba pasteur. Ba twandu bazalaka wana bazana besoin pe na bino. Onde bazama ba makambo basalaka. Un jour ba yeba no. Bon, na peso exemple basé bilio abongo la mitema, balaki ba mise mondaine. Nilo basuka ba yara ba na bino ba pasteur. Donc bazana poche moko boye bazalaka soka vandi ba yokra ba chanson. Au-delà de tout tu pensaka. Mais bah un jour chemin de la croix. OK. Bakoya ipa ya nzambe. Tukucha bango maboko. Bakobongola motema, bakoyamba Jésus Christ Seigneur sauveur. Comme Seigneur et sauveur, bakoya. Ayebi. Et puis babanga nzambe makasi be mona bangwana. Et puis bango pe basala ba don ebele ko leka ba serviteur de Dieu. Ba mise profane au monde. So tali pe na bien la plupart bango ne basaka ba don ebele ko leka pasteur ebele bango. Parce que Golanda nzembo wana na senga na bandeko chango tsu. O mwa pe ndeko fali azoyemba yango. Non, décision finale papa bani. Yo décision ya lo. Azoyemba yango pe na izokenda. Ezate ke az mime asaka azoyemba yango. Ezolakisa ke atira pe ba mission chrétien yo ka balandaka yango mama balandaka. Bango bazana ba TV na ba 4 7 TV na ndako ba réseau balandaka. Bon, papa Gims ayemba pe nzemba Matu Samuel ayemba yango appelle concert ba ndeli ba yemba yango papa fait ndeko fali be ayembi mais décision finale les anani côté msona ko batsa ndeko fali za vanité de vanité même ici oh news to zanango oh to mimona ke biso nde ba danger décision finale nzambalola ezaka nzambalola dilo mzo ezate nzembo wana ba msuba moni po fali za misisa mbo na biso. C'est pas pour rien, bandem c'est belé. C'est que Wanande Moutou, pas ça va décision en tout cas, décision finale. Attends, ok, Suga Cléboa, Jésus-Christ de Nazareth, Tolanda Tokende, toi chemin. Donc, il n'y a rien, c'est normal à Yemba. Il y a ma bête. Mais il y a une polémique qui est même mes frères Nabiso, na soka commis sango polémique, Wanda BBC. Bon, ça c'est la vidéo, ma moi. Te Wanda BBC. Siko wana siko. Parce que il peut faire ça la moi retour parce que artiste amné na boka Nabiso a magasin na profane mais honoré il peut faire ça moi 3-4 vidéos. Maman, na lobby. On a la ça peut que na yambi nervo pesinga. Est-ce que ako remercier de vos falite que merci papa. Ako remercier ici. Et comme ma polémique tu peux le comme. Te bon soit vu moi parti na wana chango na ba. Azibe face à Fali. A chango na ba vidéo na pas Fali azo.
Nandé. Wana BBC. Oh, t'es Te wana BBC. Pas bon, je suis à celle là que nous avons la moi retour. Ah, maman. Au tcha moi 2-3. Te na ko remercier ndeko Fali. Te aussi pe longi no chefe na moi page na. Te na page na nga na ko za Fali na cha été. Oh, mais pour anité. Te wana o chate. Nandé. Na ko chate wa ce comme ko polémique. Au monde kalata kwa comme ça y warrior. Et bien aza pasteur na bango déjà. Ah, moi maman to loba. Se pesa siko bonzambe za te baby. Wala siko baby. Pour mona ba golwa pour mona ba luki pe ya bango. Pour ba kende ka bongo. Pour mona pe ba golwa ba yepe ba super ya bango ba tie. Parce que place on a bonzambe za insulté. Ya le bagi soki ndeko Fali ayemba ki ango pour encourager ndeko bien pour ala ça que non nzamba zali des au final peut-être message mais ça que non pour commencer polémique. Et puis ba yemba mo ba manette. Ba tie manette à noir bango. Na ba danse na bango. Ba nini Zé kitoko. Et kitoko ezali poazo yemba mais ba geste ba osala et là c'est que non ba c'est polémique que tout ce qui respire l'éternel na mtalwa nzambe na nini yo lu nzambe na chapeau ya noir na lunette noir na chapeau nzamba boya mtute ndenge ni soto aye oyeli nzamba boya mtute les vrais adorateurs adorons Père en esprit et en vérité. Et bon na ebiso ke muto alati chapeau te na adorer en esprit ya bango na biso que ça est polémique. C'est polémique maman. Merci beaucoup, c'est le message. Le message est déjà passé. Nangna tu la deuxième vidéo, on met un peu au talent au 500 un peu de mon question les cas qui met. Non, tu l'as un peu de soi-disant servante de Dieu. Joël Kabaselo Zalaka mwasi ya mbwato mwasi ya moto mokili ndenge nini mbwazolembola yo boye a Joël ayuya yoyemo Joël mwana satana Joël a Joël Jezabel Joël a Joël esprit de python Joël Kabaselo zalaka mwasi ya mbwato mwasi ya moto mokili ndenge nini mbwazolembola yo boye a Joël ayuya yoyemo Joël mwana satana Joël a Joël Jezabel Joël a Joël esprit de python Joël a Joël otei biso nini Joël a Joël ayuya yoyemo Joël a Joël mwana satana Joël a Joël esprit de python Joël bien aimé dans le Seigneur libota na nzambe batu yesu akufela bande ko ya biso bele nzambe ya pombo bino bisika. Et tu te rappelles qu'en 2021 ils étaient avec la bonne à la maison. La bonne, elle n'était pas quelqu'un de bien. Alors Dieu révélait tout le temps à la prophétesse dans les rêves que cette femme n'est pas une bonne femme, elle est dans des mauvaises choses. Mais la prophétesse, elle priait, elle remarquait qu'elle priait, mais elle remarquait que cette femme, elle était toujours têtue. Et elle s'est dit qu'elle va changer de stratégie de prière. Jessica, Chikosko bon. Ngana kangi na ngamiso. Tanti Jessica komo loka nga bi no na loki yo te na ngisko na banda nde ko loka yo. Na salle lié prière pendant 3 jours nu. Na chambre. Ni wana ezate na analiputa ni vraiment na otambola. Mon père na chebo. Mon na sali nazo changer na ba position. Nazo saka vraiment na bi en tout cas cette fois-ci. Merci de retour sur ce plateau. Papa Mbongo Olandi, la prophétesse de Komama Zapo Sakoli. Ndenge azo pesa témoignage nel boso etonga azote azaki na bonne na ye. Yo mo Olandi wana bonne na ye. Na bité so check mama to.
Ouais, nalandaki maman. Voilà. Qu'est-ce que Okoko Ipsanabat? Bien, Ada prophétesse, Ada Mbikudi. Prophétesse. Ada Mbikudi. Makambo asali wana prophétesse ako sala moto. Ndé. Oh, ya lobi wana ke non, na regi na bon nanga. Et puis non, Maman Tiffany, nous comprendre te pour moi to comme na ba scandale. Sur autant na Bible, mutu nini o akenda le seul muto nga na yoka témoignage na ye ayebisanga na kuzu zaka femme mariée moko boye. Abilanga papa. Bon, eza pena question te mais ayoko yebisanga papa. Maza a mobali nanga offer souffrir makasi na ndako. Alors peut-être au futela fi moko boye akoma obima na ye. Na mo souffrir na bana. Maman na bina nga papa prière nga na salaki na kata ya douche na tikalaka ni. Pour c'est-à-dire abebisa nyonso tout. Asimaka acte de mariage na bango. Akisa la prière na kata ya douche ni. Et puis et oui na bisa solo. Para boy mobile hein. Mobile mobile frappe, mobile de secret. Wallahi, secret mal lidi na yolo. Dans ce yoputanga ba kombo mbangu. Ba lidi bazebele, ngapele na komna lidi. Yuko biteli so mungala boy. Et puis tina biso boye. Jusqu'à présent, mobala bela. Mobala bela. Donc soki na ndenge ba sangana ka wana pe boso nzambe bokati ndala. O mekate mama. C'est moi ça kelela. Moi shuana nakuta na ye bakanga ye suki. Noyika li solo pour nga la fefe ya mengi lisona tuni. Expliquer ngai papa ndo nga na la raboete. Est-ce que foutela mobali nanga te membre ba grand car akoma kozwa film moko na le pa bakenda ne tiba voyage. Donc jo abeta ba 2 semaines na ya raté. Moi ça zo souffrir bateka ka mapa na bana. Papa na kota pena prière na tikala ne na kata douche. Na acte de mariage na simbi. Abina na lela même ba ko le pont ba comprendre te. Tilelo. Ba mona kam takena acte de mariage. Ba tilelo mobali na ye a cause de secret. Tilelo via mbala kwa mta secret tilelo. Avant nanda. Ti sikoyo ko. Ti mekoti. Ti depuis ba 2012 wa. Tilelo jo akuma mta secret. Abela te mais secret ezo ina nzoto. Force yaki na ya vola makasi ya rasute. Si wa moi c'est abatu. Afungula kana libosa lupangu na bango, afungula acha bateka ba mapa, acha ba mapa, banini ba Thomson. Ndi mobile na ye ba mo sa kopi na mobile na ye place moko. Ndi komisi na mona ye bola tuni abi papa mi vuto mito minevi ya boy. Mobile na ngala ngokena kokufa. Meloko mama na o alobi wana o asali wana eza abomination. Mama wana asuka prophétesse yo tshela ngai prophétesse ndeni mama. Na bingo na ba mbikudi ebele bazalaki banganga. Ibele bazalaki bando. Ke meyaza musakoli. Moi mosana obike mosana nzamba ko ya na ndé montagne nzamba ko bise pena longola bilamba pa. Mais ya lo bin nzamba ta biye mokonde kaka. Alobaka ça la spectacle. Obi bien. Monique bon nzamba zate. A ça spectacle. Mais ça spectacle bon nzamba ta. Mais ça inspiration. Inspiration. Oui pas encore. Ndasamba la bulumbu ta. De bango de bazata misala mabe. Nete moko na lekaki na Fox. Habite funa sala boy. Pondo ka kenda bulumbuti deto yokaka sona tuni neti yo bozamo na nzambe na pe comme no pasteur te ndoki ayoka na kombo nani kwa bima parce que ya bia sambela na kombo na Yesu Masiya ngala boyo kande ba titre nazamo na nzambe yana tuni ya lobike asambela ki mama na zotika misala na ete yango moni alongola kisiko babilamba na minui ko site non sambela nde est-ce que mosala nzamba ko sambela ndoki azo ko résister kaka. 2 ans, 3 ans, une année. Aza moto makasi. Moto ezate. Do makala pedo ibandi ko sila. Netinga bona. Na kombo Yesu, na so prophète atika bolumbu, asambela sa ba geste nyonso. Ya Yesu eleki. Yesu kwa zu bolumbu na ya cheli kola kidisi Yesu. A prophétesse. Biloka bonga l'église funa benga na yo. O lekate. Et puis na bateau batira mutabonga une église alo baba na miki ba place wana. Ngala na to comprendre tete to kende. Abe ando sa ba position. Est-ce que maman on marié? N'ébite vraiment ba musu na ba raté sur bozo ko luka nini na ba pasteur boutique. Moi je ne pense pas que na cher no mutawa sa bozo bana, ndi na taloka bo. Impossible. Abe sa lignon sonde na prière mama na ka. Maman elle fa luka aluka nesu Yesu. Abongola motema. Bo pese batema yamba Yesu. A prophétesse. Et bon, on l'a dit deuxième vidéo, je pense qu'il va critiquer la baron
mon Seigneur Nzambe. Mais je ne sais pas, parce que moi, je trouve pas quelque chose de si grave. Yomo Talakaro, servant de Dieu, Boazo Limboule, est-ce que ça m'a bien? Non, ce n'est pas abomination. Les habits de l'Apocalypse à l'objet. Est-ce que peut-être on a vendu goût boy, quand on a vendu des pamba, na mon amboa, c'est que moi, on a mobile, non, non, non. Même moi, on a mobile, même si moi, mon aller, mon amour, il y a 12 ans dans la télé. Moi, on a outil, moi, en classe, alors qu'il n'y a pas maman à bango, avec une recette en bon à Minerval, moi, on a mis tout miné, tout est calme, on a bimaté, il y a un patron. Le commis, on a dit, sur ta moi, tu te dis que moi, na campus, on a pas professeur, on a bimakou, on a mis on a bango. Mais moi, moi, on a battu il y a 12 ans. Dès que le bas, on a mort quand il est. Mon colombo kimi. Moi, ba danger, on a ma bé, aux amours, on a repéré sa mboa, on a lembo là yo. Yo servant de l'éternel. Maman. Ce qui est dans l'état, azo lembo là yo. C'est que peu, azo bali na yo. Pour tout le monde à l'internet, ça va moi à osa bolingo na mutu, tout le monde a rango. Est-ce que parce que mission Afrique a tout valorisé, bamboa te ya banyamate, babenga bango animaux domestiques. Ouais. Voilà. Parce que animal domicile. Alors muto aza déjà ko fana na domicile na comme lokola ninga na yo. Oui. Comme faut battre là. Oui, faut chérir. En réalité, faut même moni me bato balera bamboa bania ou makaku basaka mabe. Tokoli abangote. Ba lokola ba mina biso. C'est un zo apesi. C'est yesu ko wale ko maka mosusu. Aza mobile na ndagote. Aza mobile. Voilà, exhibition ndambo c'est que pelana la peste ba mi balé na chambre. Balé na bambanga. Pour na moni yango bongo tant na chambre ba mi balé atie mulili na mbwana basaka bolingo normal. Ah, obi mbwana misa sona monoko. Ndo mona ka monoko mbwa. Qu'est-ce que prendre soin na yabisa? C'est sur les routes na libumu, écoute à te que no prendre, écoute na libumu, gaz écoute na libumu. Mais oui, sur la mbwa. Écoute na libumu ko. Zoka monoko na mbwa nyonso to ba mindeli ba zoka monoko na yo. Moni pema oyi manga biso ya suka wana, ha gaz woni bana monoko. Tia siko boyo en mbwa. Uko te? Yo mika. Biso to bokola ba mbwa kala, quand ki bana mike. Mbwa et puis mbwa za voyant. Nande. Mbwa ba te. Mbwa nyao za voyant. Ba monani. Mbwa monaka. A deuxième mbwa monaka. Mbwa batebele mate ya oyo sina te yango déjà. Moni mbwa na butu. Soki azolela. Oyoki atie ngongo ya mawa. Il y avait un esprit de mort, je serais killé. Ugi so bibi ovwa mbwa. Azomona. Nya opatia ka voya moke. Azomona esprit kalelaki bongo même subo amonaki ibu. Moni amonaki ibu. Mbwa azomona pendant la deuxième hey. Ya mona ka ba musubi na tinga bo ko na yebi yango so na monde ke ko na bandi na temi na prière. Maintenant nous pompe to foot na pesa vana yolo. Je me souviens si bango ana mona mabemo zengi kota ba nya ba la butu 6 heures. Ah foto sambela. Na monde déjà il y a ilo moto nga arrivé. Donc mbwa na nya ba monaka. Ouais. Zamba mususu mo ke mutasaka na mbwa. Ba mususu ba monaka mutu na mbwa. Mbwa de loko mususu. So ba pesu enseignement nkolo ya ba do enseignement ya mbwa. Na ya nyao. OK. Ba ozwango pena calme. Mbwa za mutosaka na ite. Mbwa goli a été, nyao goli a été, même les cartes goli a été. Ba lapin, ba cochon. Mais ça va bloquer ko la o ba petit qui ko lié pa nzambe ze quantité wana. Nyonso ça bloquer. Te, nyonso ya goli a te maman. Juste goli a ngote. No maman na kota zali asala biloko na chambre. Atika osango libana o décourager bana nzambe. Et ça pena bien te. Un serviteur de Dieu a go sa biloko osala wana te, ça pena soni mingi. Bon, mto, omoni biso ovani mingi na bamindele. Ah, maman. Ah, ovani mingi na. Ya so na biso ke na Turquie, na Turquie na koma boye tukuta vraiment modèle ba olingi la nia ou comprendre. Nia ou penade, même atambo a nia makuna za la valeur moko ko imaginer. Mais biso to za ba bantu. Ça ndi na bamindele te. Mais est-ce que so muta vani mingi na mindele? Te ko vana mina bamindele kati no za mundele te maman. Oza mundele te? Nous sommes kosala te. Kovanda ba mindele. So ata soko kufi na poto, za kongolo kufi na poto. Bato ba la kozwa wana ba samzo na mikilité.
automatiquement totem nous dans la village nabino. Tout ça va bien rebelle. Même si ok, vous êtes mukanda, mais il baka soko kufu bakundi place bakunde liyo. Bankulo bayaka wana nde bayaka. Vous êtes toujours dans village natal nabino. Vous avez kunate. Tout ça va mindelete. Nous sommes à Gosalate. Si tu dis que non, il y a 20 000 ba mindele. D'accord, mais la mondele. On a vu ce qui est à kuna sege na kuna mbwana mubali na poto mona na mindele na poto nde bazana babala na embwa. Auti bolo mbwa ya yambiye ti tuzomona sege bi mbwana mubali na ye. Ngola kuma ngola mondele abala na embwa, na ngona normal. Maman. Merci beaucoup to qui t'a déjà le bana sukezani. Te le basu qui a tozongela Yesu Masia. Y a rien. Y a na mutu moto ba kundaki na sege ba $100 ba chepe mbeni za raté. Alors là on a eu sabiso to bongo la mitema. Y a rien du niveau dans ce monde. Oto kanisa wana eza ya ngote. Hein? Tote ya batu. Mama tifu boza musale bele ya kosala. OK. Musale bele fote ya bana nzambe. Fote ya bana nzambe bongo la mitema. Po magambo ekende mabe. Ndenge zo kendele mikolo zo ya en tout cas dans la sans pardon. Nazala na kotake mingi église. Na kotake mingi na zela tata boli mo sante pesa nga permission. Soka pesinga en tout cas foto luka moya église zo nga nzela ekende mabe. Numéro de téléphone. Le téléphone est allé plus 243 89 89 33 522. Conseil non ya malanga ngo critique bile inangai kolo mokili apambola biso nyonso tout. Benjour ya mbatin. Pardon? Benjour. Injure. Bon, injure. Bon. Soki muto azo bimisa benjise ndeka impoli. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Abonnez-vous massivement. Ciao. Ciao. Emma consolateur, mitema ngoto memeli yo etonda wana masolo ya kat yakana nu banda nanu yokana nu losambwa basantu bofelawa ekolukayo bikomba pe ekolukayo bavebe bayekolelelo ema nanga sambwa kati kono tangelanga makambo ezala motema mpo bato bakotanga te nakomi na suka Yesu ema ya Yesu mon ami intime ya bolingo na ngai oya motema ya na yo masolo ya kati na betela yo ya nzamba ba retraite na ngai Zamba nanga ya oya lo sambo nanga ya nzamba bolenge na ekoluka yo na matina ngomba pora koluka yo yondo benga ngai ya Yesu na ekoluka yo na kili biloko ya pora koluka yo yangona bengi yo aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien atako bapakolaki mafuta na mosakoli